On a bêté qui babé Zaki à solo. On bêté babé. Na bêté qui est. On bêté babé. Na bêté qui est bon tout na bien bon. Mutuka roanga na ye. C'est babé qui était. Donc makasi on bêté babé. Mais na sa judo kat. Na sala masano na ngai. Ezatena oganga na sala masano. Non. Donc on bêté qui babé. Na bêté qui babé na bêté qui en pleine émission. Bon moi quand je pena ketchenge. Na bêté pena mukato mais la tane ba santé abatu. Santé. Ce que bande pas les éloigner ça bon. Donc ngai na kendeki comment tu na niveau ko bêté babé. Omoni tuzaki na sango ya mawa ya c'est une bêtise babé. Oh, nga na beta bato ebele. Mais na linga ndeti. Na linga ndeti na bimane nga na beta bato parce que beta muto za bente. Beta bato ebele. Na beta na bato ebele. Mais na linga ko beta te po. Eza na ngoma na ngate na ko beta bato. Mama kam na ngai nazali porte-parole officiel, communicateur il y a AFC M23 awa na secteur France. Baninga tango kokie Papi gene tolo bela vie Papi gene tolo bela vie. Moi je suis au parole. Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolo bela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie. En gros Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen. C'est impérateur de Jaffa pour faire des Frenchman. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois peintre Washington le grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te papi gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro la poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz,
viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à l'Ost et 15 Estrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Maman nga na zuna ngai oyo. Allo. Oh. Ouais, yo koya ka. Awa nda na biso. Yo mana ke pas bendier. Et pas balibani. Mais awa chez Maman Yuniché Banzé. Awa nyonso. Soto akombete. Bino moko bomoni chez Maman Yuniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na binope ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur, Moto Nanzambe, il y a venu Moto Abatu. Donc, Moto Nyosaga Motunaï. Donc, les autres, ils savent ça là. Aux ala Motu Kanaï, nous Tinda, au monde Agence Assir. Donc, ça va bien, Agence Assir, c'est le Bénin Siré l'État. Donc, c'est Bilo Ronayo, et comme Matina destiné, au monde à Tonga et Lumbité. Pour biso respectable le rabatu ça biso tout biso ça musala to memi yango tina kini etikala na matalité biso comme ça on tina Kinshasa mutu kana yo ba chango comme tina Kinshasa na agence tango zo kita ozimba la moko pays donc ozala posa obenga biso numéro na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza pe na Paris toza pe na Saint-Étienne toza pe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessie donc
so on poste na biso benga agence asile yeyo a poste ba numéro ya bamboka nyoso wana o contacter bandeko wana poto zo biloko na yo tripe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune Ngiringiri direction Shaba Makanza donc so keta wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko etukelaka. Bonjour chez vous, Tolo Belavie officiel. Merci Nabino, merci la confiance. Partout dans le monde, merci à vous. C'est mon émission Oyo les Akaka au partager. En plus, tous qu'on invité tout le monde, bon s'abonner à Tolo Belavie. Tous plus de 120 000 abonnés. Donc, tous plus de 120 000 abonnés. Tous Sengalissou Nabatubo, Kota Lissou, vraiment bon s'abonner, belé. Merci à la grande équipe à Tolo Belavie. Washington, le grand pays d'Amérique. Emile Bamba de Zurich, merci Nayo, Jérim Boma na Canada, Didier Yi mon bof, merci Nayo et merci également à Platini Chipamba Platini, mon pote, Platini Chipamba, merci Nayo, merci aussi à Patient Ilolo Patient Karambongo, pourquoi pas Tozala, en Afrique du Sud, Tozala wana na Johannesburg Tozala, Nazomona Lissou Papi les rois carte illimitée formule Souka. Puis le record illimité formule Souka yep aller-retour voilà nazo yambalelo pona bino c'est les ino mec d'ici voilà bobi que moi 2-3 jours yo tomoni ba vidéo ya bitumba tomoni sous vidéo moko c'est les ino azun kuba c'est les ino longue vimbi Batumsu bazotuna est-ce que ça vidéo ya lelo batumsu ba petit c'est les unes et puis batumisu ba sel yango même émission soko yebi information te kozala ya on la page na Facebook na publier pas pambati donc to ami lancer les autres mais ko solo là c'est les unes oyo batu ba yebi a évoluer na combat lelo aza ko bunda na côté ya AFC M23 c'est bonjour. Bonjour Papi Gen. Bonjour mon frère. Ouais, bonne santé, ça va. Santé, ça va, santé, ça va. Et quand oui, santé ba Lyon. Lyon ata Lyon obiga santé ba Lyon de Lyon ata azobela. Lyon ata azana détresse. Lyon ata azana ba stress. Oyi so moni Lyon avant les places mo yo mo fokima. O kima saba biso kutu kazobela. Saba biso azana stress bien na colère bien na souci. Le autre mercredi les 3 hein? L'autre mercredi le 3 mars. Mais vidéo moi besoin circuler dans les réseaux sociaux comme quoi il y a une Kuba toute vidéo bah toi autres là. Bon. Là on déjà on beta en Kuba. On va beta en Azate. On va beta en Azate. Comprendre? So ça na ouais ça place ba mo na ba opposant. Okimisa ba opposant mboka hein? Kokangisa bato bazoloba bato bazoloba makambo ya solo ya bosolo ya vérité watu ko comprendre bato bazosengisa ba pardon na Kisasa na makasi osengisi mutu pardon yo osengisa mutu pardon so osengisi mutu pardon mais na kati na asenyo pardon ta ozo comprendre donc ce qui fait que si tout nde toza biso ke ezaki na Kisasa ouais koza possible mais awa nde toza boya mboka loi. Tout le monde connaît son droit. Awa mutu alegaka au-dessus de la loi zati. Loi ndezo konzabiso no surtout. Vous comprenez? Donc, ton mboka ya président Macron, ton mboka ya ba français. Français ata omoni mutu mo yo leki na gabari. Yaza mokie mais beteka bon omona. Là on a separa na belo wa bongo bo. Ba yebi ba bato moni mutu atazo se comporter de mboa. Mutu po bato mingi ba neti bato ya régime Tshisekedi bali ya mboa. Comprendre? Monsieur bali ya mboa ko boye bien on bali ya mboa. Yebi na wate. Te lo so yo yebi te yebi na conscience no efu de ko sa hote. Bali ya bango mboa. Bali pouvoir bali ya mboa. Bali ya mboa bango mu viande ya bango za mboa. Donc viande wana. Eza mboa. O bali ya wana mboa. Donc yango te wapande to yebi yango oyebi na yo oyebi na yo ngana apande mutu te na yebi te bali yango Taliban tout bali yango moni talibani eza eloko mo basali
na ba Congo na bangala musu ba na kati nazo comprendre ba honte pourquoi ba ke kota place ba bazo lia mbwa. Vous la contaminé. Ils ont contagieuse. Ils ont contagieuse quand tu manges un chien. Dis-toi bien que au koma au ganga rola mbwa, au koma au kosa rola mbwa, au koma na ba grimace neti mbwa. Vous comprenez? Donc, yo to zolo ba ke bato ande bazawana bana bango bata Hollande te parce que bango spécialité la bango za kosa la bato makamba kufi. Spécialité la bango, ils allaient envoûtement, manipulation. C'est là nazo kene na décortiquer. Voilà. Donc spécialité la bango za kosa la bato nationalité et puis ba botama na lokuta, bazokola na lokuta, ba ebele ba nuna na lokuta be ba kufa na lokuta. Vous savez pas? Pour savoir que na ils ont sur réponse en grosso modo, en gros faut comprendre que vidéo bazo ba otambo sawana tu ba beta ke ngabo na boy. Et ça vidéo moi ça date. Vidéo moi ça date il y a ba so ba 2020, je crois si ba 21 ba 20 ba 2020. O to ndongwana yo mokena ndeko nanga Gelor Nzongo. O ba ngaba ba komisa ngo Nzembo. Nzembo aliboso za la nyama. Comédien on a botola mwasi. Elongwa wana. Elongwa na siko koma. Ba beta ki na Gelor Nzongo. Mais ou to mibali c'est te bundi mutu mo a gagner. C'est pas grave. Toi mibali hein? Mais Elegana ngope po yaki pe ba intox tam sumo na maya yo ka bien tenga pe na comprendre ba ko sara makamoko boye po na mwana maya koma na colère comprendre ngape na koma na colère na kende ba justice ba nini mais o zamboka loi ngana mwana maya wa to yoka na biso to sola très bien aza ko petit na ngai to so ani très bien comprendre mais ngana comprendre te au moni babenga ngo za manque des arguments. Donc tellement besoin défendre les camoza indéfendable. Mais bino bongo comme ça on est sikoyo argument na bino. OK, un homme intègre, un homme très intelligent ou sage. Akoko yaka jamais na makambuke, ako kosa makampo, tant ozo kosa. Ozo se ridiculiser. Ozo ça ridicule. Mais est-ce que pourquoi bazo vidéo pourquoi? Bon, bazo vidéo wana, moi je crois que ngai batu mingi baolo bango zaki base. Oh, émission mo uto leka bomonaki, émission na yaki ngana na babe masombo. Mais c'est Assoumani auto porter plainte. Ça na plainte na lobi ke mboko za mboka loi. To porter déjà plainte, azada ba plainte belé. Ezali ni no makamyo leka. Ezali non to kende. Azada ba plainte belé mais to bakisali ye plainte. Comprendre? Pour bisone de tambola na mukili na golo bana mutu, na golo bana mutu verbalement. Mais na go toucher mutu na nzoto te. Ozo comprendre? Mais bomoni bino mo ke tangu tozo ndongwana mutu wana babe masombo. Et aki tozo ndongwana na compte ke nazo éviter ko simba yi. Po na mukili pa par loi boyebi ba santa batute. Wa simba mutu bo mutu na ba nkoko so na ebo kono bo be banjoto. Wako simbo betie lego mo place mo boye aleki comprendre so aleki nani muda otika na libakala esayo otika na yombo problem sifi na yo yango monique biso to efitaka makambo wana ebele bato baliaka mbwana oya basi na oya mibali balukira ba mbale bele comprendre to efitaka yango parce que biso na minute to bundira patrie on amour à patriotisme comprendre o bango bazo mona mabe. Donc, il y a Bangota, le président Joseph Kabila, le président honoraire, hein? Le président Namboka Joseph Kabila, il faut manipuler Bisso, il faut envoûter Bisso. Parce que, ce qui n'a pas envoûtement, envoûtement, c'est Kindoki. Tant on a toujours, na lukara papi, gen makambo. Hein? Papi gen, fakufa, papi gen, fasalaboye. Comprends? Na obo greba karma moroboye. Yondo za poisier mozoni ngoti na oti la mutu bakarma donc mutu wana fa la zandoki yana lisanga na bango to ba bandoki babota mana kindoki ya mona baloba ke lisanga banene lisanga ya bataliban ya bataliban o bazo kumisa le tyran dictateur na marka kiyuma comprendre pour dictateur aller la rater dictateur wa bango wana koma ko Tshisekedi Félix aller la partout bazo beta biso boy comprendre. Donc, si on a ndenge ya envoûtement,
baza bandoki baliaka penda talaka bato balala na bango na bango mona oui ba kipara te omona pena ke ba donc omona pena cousin abotisi cousin cousine plutôt non mais on les inceste kasi inceste kasi envoûtement bato babwakela bato bayaka ko envoûter bato bakoma pona bango balobelaka bango balingi babota na bango oui babota na bango na bango baza ndenge bataliba na bi te nazo baluba te parce que on a tribaliste te très bien nga za tribaliste na za anti tribaliste parce que la plupart ya baluba so to tiene c'est 100% baluba to on peut 60 pardon 8% au baza na bango bien baza baluba moko ya conscience baluba moko révolté baluba mo bazo comprendre sans salikambo monte na ba institution no chamboka o mona baluba na baluba baluba c'est ça que biso doit déplorer likambo ke baluba nyoso te et puis baluba ngo bazabani baluba ka ya mbuchimai ya kabe ya kamwanga ah bon o mona jamais muluba moko batie na poste mo ya bien muluba kananga te ya mzo to lobi na baluba mbuchimai na baluba kananga baluba no nyoso nde bazala msu bazolela ba passe na bambuchimai ko na bakananga bazolela ozo comprendre eloko zo lakisa ke omona wapi batu boza na l'état mais mbongo bofuta ba fonctionnaire ya te ba fonctionnaire bazolela boke defa mbongo pa abedashu esama na mboka ni bamweza solo mais bango baloba kengo réseaux sociaux ça information comme na réseaux sociaux to mona ka ta bato buka banda kwa bato bango bazo kantango développement ozo comprendre baluba donc structure rebelle ba rebelle msoko bata makuna bon rebelle bango ba biso ba rebelle bango biso ba rebelle ba biso place to zala raté on yo ma rebelle mais na zala rebelle bango ba nga rebelle OK biso to ba révolutionnaire constitutionnel ozo comprendre mais bango po ba salir kombo ya mutu po ba salir yo ba peso kombo rebelle bazo ko sa peuple ke o ba rwandais bango ba pour ba rwandais non et c'est rwandais muta ba bobuka na bobuka banda kwa bato rwandais mutini bino Rwanda mudatinda Peter Kazadi soki Nicolas Kazadi ya kolobaka ta mbongo yaka so mbongo yeto mifuti to mipesi ba prime oyo tika la makamamboka to tala ngosi et c'est Rwanda mudatinda yi président Paul Kagame mudatinda bango tango maye zo tonda bumba oyo moko nomaki ozo bwakela ye mais yo nalobe yo no même mutu onome mutu mais yo faut pese makoki asa makambo na bumba wana tamsona na makoki te ye mo peta msasa muyibi wa pesa ye 5 millions abike ye fali atonga banda kuna ye ali bambongo na ye mais 5 millions siko ekoki te awsan awtika musala na ndenge wana ozo comprendre donc tout ça pour te faire comprendre bino ke baluba bazana mvutuma bana kindoki comprendre baluba ona zo baluba nyoso tuté muluba wako ya soko yebi koza oza indexé bien impliqué na likambo wana talio comprendre nga lobi ka baluba surtout sikoyo elona lobsa bato oyo baza ba Kongo bangala bana kata lisanga ya talibani wana baye bango balinga bino te tango koma tango likambo ba benda na rabino ba yena mpanzo ba mwandu wadi mwandu comprendre ba lobi ale bino sikoyo na suko nango ba ko charger na bino oso comprendre donc ce qui dit que na bisabino ke ebele ya batu o mona to na combat na résistance bande ko nga ba congolais peuple congolais boye ba ke baliaka bambongo na bango comprendre baliaka bambongo na bango ebele ni to koloba donc siko ngai makamuti wana o video ezo tambola oni lokuta ba mesana lokuta ma video na sele kakala donc bango sale longo moko boye ba faire voir pas ba congolais ke o moni te mikona moni ba batongo ya taliban babimaki na ba réseaux sociaux o so to moni M23 to kobeta bino banani na France na Belgique na Europe moka ya loi mais ba luka bino partout en même ba luka te wana ba luka nani to ko luka na o luka fo moni tala o moni na mokili papi gen ndeto wana mokili boye baloba yuma alia yanki ngolo ko makasi na omo nalobi yuma alia ko kiribelo ko se nalobi yuma yo capable papi to ke ne série yuma alia yanki comprendre balianga ndo ba sepela même ko ngana ko lia yo
ozo comprendre oyo comme na pesi ko balianga ndono sombote place bazana na Lagos et puis na ba ya poto na balianga ndo na pesi nombote tu ya balianga ndo balobaka balianga ndo basepela me mokolo ngando ko lia yo ozo comprendre mokolo ngando ko lia yo bisiko mona ko kimakin kaka ouais Raymond Kondi na pesi nombote bela comprendre donc balianga ndo basepela mais bon c'est là au moins biso to na système mona AFC to bien éduqué na ganti neti ngade na ya na ofinga mututé na lo baga be fait moko oza véridique ozo comprendre na lo baba bilo mobo oza vérité que na ko sela muto makambo te ozo comprendre wana ezaki nango eza bilo akala donc ba zongi sango bazo mutu mo mabundi bo lo baga ya soki Patrick Fonja na lobi kombo na e Patrick Fonja faut ça la te Patrick Fonja za mabundi bo na zo bande na yo de crier nga Patrick Fonja ye Patrick Fonja yo de na yo ba Patrick Fonja yo na benga ki elobia pour monde na lobi kombo ne bo so yamba ngai asolo na parce que yo pe na mona ki po publier vidéo yango pour monde ke ba publier partout na benga ki na benga me papindeni na benga pe massa moko na Brazzaville Dorcas na pesi mbote massa wana Dorcas Winder na Winder habité contrôler na ngala moni yango bien te yango na salibo comprendre na bengi e Fonja na wali ya tubia na libu munene kwa zama te na zola bananga za na finga te na Fonja na dola bakaba e Fonja baze belet là on doit décrire te ça c'est papa petit comme ça non la question mais tu ngala loba donc Patrick Fonja matin mamine munene ye aza combattant ba ko sabno ba combattant akoma olia mbongo Patrick Muyaya ali yesiko atie loko wana po ba comme ça ngokop tant mona ba binia ba bito to loko bata M23 bona bo eza cop balingi basala mo action mo po président na bango ya incompétent ya tente ya zoba atinda bango mbongo po balia ngazo finga tana lo ba vérité ona na kana déjà président ko zoba te ko finga te pas s'il te plaît papa mais siko ngala zo ba makamna ça n'engage que moi s'il te plaît ça je m'en fous à président de la République de Kinshasa président de la République démocratique de Kinshasa pour ça daki ya Congo ere aussi ba piolo to soufira to songi na ofira to bengani ba M23 mais bati na tonto Skol Patrick Muyaya o mamato emila yona akende pesa meeting na ofira yo remplacer Wayambo akende ante pani no remplacer Wayambo pani po ya zaki po na remplacer Wayambo akufi Wayambo zaka yo ndiko coach ko fingi komi e bagsa million ngana finga ngana go finga makasi mikolo papa ngana finga rabatu so na fingo na ofinga comprendre maintenant na doit refinga moto te peut-être tam sur na te chapeau bato wa mona nga bieti na longwana chapeau na refinga moto te comprendre na biso na AFC M23 na pesi na ba camarade na mbote ba camarade na biso ba révolutionnaire tout le monde na pesi bino mbote ba mama ba Elogata na pesi Super Noël maître Butamba na pesi check fumbo te place azali ozo comprendre na zo pesa ba ndeko neto wa monike tozo bisabino na minute oyo nde tozo ba prophète Ezekias prophétesse Esther na pesi mbote na pesi bishop national mbote na pesi ndeko Zulu mbote na pesi ndeko na ngai Mike na pesi mbote Enyangs na pesi ba mama le président Rex Kazadi comprendre na zo pesi mbote place le papa wa Kanja na zo pesa batutu mbote mama Alfonsine comprendre ba ipo aiza mojimo Adam na pesa mbote Gloria na pesa mbote tout plat ba papa Camille mes condoléances à maman Monique auto kofela maman na ye biso na sula kanti to zana matanga to zala wana ozo comprendre donc na pesa ba révolutionnaire mbote to ta ba révolutionnaire na ça no likamo to za fort to na force amabe ozo comprendre le to boy ko lo ba nombre mais to komi to za ebele na kati ya Europe awa to na ebele na kati ya Europe. Donc muda kanta teke tanga mona asele zina na papi gen bavandika ba mba ba yosoda net nazanga moko umon makanzino na bambwa bezo to kanzanete bino moza minorité biso nous sommes majoritaires. Pourquoi nous sommes majoritaires? Parce que mutu nyoso peuple nyoso congolais nyoso alingi changement ya mboka parce que ça ne va pas nzala epai kobuka bandako epai mai kotonda epai détournement braquage mboka comme na insécurité moko impossible.
Ozo comprendre muta ko uta poto ke ndeki sasa komi kuna ba kotelier ba bomier braquage obi ki na comprendre braquage mo ke ko sala bongo to leki na niveau ya las ya favelas na Brésil e bandai na ba mo si ozo comprendre donc kuluna e pai ba ngono ko pe na kata ya IDFS sango bata IDFS comprendre ba clochard ba dans ba clochard donc militaire na bango ya baluba na ba policier ya baluba bozomona tracasserie par-ci par-là ozo comprendre donc il dit non yeb sanga bona président bona zoba na tête ya na lobi ba na zoba na tête ko finga l'émission na do finga te sona na yom to luba papa sona changer nga ya pour na ba changer na baba nini mais si ko finga pe baba nga te papi ngai ko corriger nga mais bien na mutu bazoko sona makambo akufi a existé sous dans mokilo aza na famille na ye pour azobunde la cause na ye opinion na ye pourquoi ils veulent pas respecter les opinions des gens mais tozo kende boye oyebi ke ezaka toke malembe ko tika ko désorienter kana ba idée na ngai esala bien te oso comprendre donc na ndenge mo ya bien ndeko na ngai to mata to kita babiloko na nosto bozomona eza ya lokuta comprendre mais on a betaki babe ezaki ya solo nabetaki ye botuna ye bien bon mutu kaka kowanga na ye te babetaki ye te mais nazalaka judo kati nasalaka masano na ngai eza te na ya koganga wana nasalaka masano non nabetaki babe nabetaki en pleine émission bomonaka zali mpena ketsenge nanga nabete mpena mokato me natali basante ya bato santé donc ngai nakendeki omoni tozalaki na sango ya mawa ya ngai nabetaka bato ebele mais nalingaka nde te nabima ndenge ngai nabetaka bato parce que kobeta moto eza bien te nabetaka nanga bato ebele mais nalingaka kobeta te mpo eza nango makambo na ngai te na kobetaka bato ma makambo na ngai nazali porte parole officiel communicateur ya AFC M23 awa na secteur France comprendre na kati ya lisanga na biso tozalaka nango association na biso ASP oyo ezali impliqué na kati ya AFC bar M23 oyo ezali na kati ya Lion de Sarambwe comprendre toza wana nga naza wana mpo na naloba makambo so namoni ke mouvement na biso ekeboye nalobi santa mouvement na biso so namoni mouvement na biso eprogresse na sepeli comprendre alors sikoyo naza wana te mpo nabetaka bato nakobetaka bato te mpi nakobanga nanga te mpo nabeta moto mpo omoni kanda ntango oyakako kanda eza satana kanda eza satan so satan mpena akoteli nga satan kotela se lesine so akoteli ngai nakozwa mpe eloko tosilani ozoba tosilani mais loi ekoya omoi eloko tobangaka loi toza baresponsable toza na bana toza na makambo osalela bana vie eza nanu mwa molai nzambe aobatela biso donc toza te ke soki tozoloba likambo parce que biso na minute oyo tozolobaka tozobundela mboka tozobundela congolais a retrouver souveraineté na ye tozolinga mboka na biso ekoma esonga na valeur nango tozolinga makambo ebele ezala bien na ndenge elongo bani ozokopana mais bango bazobundela tribi moto asala mosala mabe biso toleka biso tuna bango bakombata liban wana ka tolaki na résistance biso tu nana finga kabila te oyo akanga bango nani nana kanelaki bango biso nde tonako trake bato oyo banaouta bapoliticien bazoya tozotrake bango ozokopana mais bino na tour ronde bongo osali bo intimide bato wana eza baintimidation bazointimide bato basala moto eloo te ozokopana tosala moto ye tokutani na nzela soza makasi omoni eye bareserve eza bareserve toolinga te omona nyama moko boye azokomine mpe na nini oyo yo nyama oyo okomena otango okomone parce que nakodumisaka bakombo ya bato awa te comprendre donc nyama wana bamasa bareperaki yo déjà azala kota bafra moise omiyebi place ozali bomiyeba après Félix bosuka ndeni akomi oyo sezo tokolia yo loba okolia yo loba okolia nakolia yo yo tokolia yo do boze bele bwana makasi neti ya bato baba azalaki wana ye moko nabetaki ye mais nabetaki ye sikoyo
na bete na ndenge ya kokebisa yoka na bete na ndenge ya kokebisa nalingi na kobeta kute ona sa soni te me na yebisi bon na ye sikoyo oboma ngai po fo ozala mayele mpo na kosala makambo na ye sikoyo oboma ngai oboma ngai parce que yo mde olingo boyokaki nde azoba na kolia yo boyokaki yo na kolia yo je te promets bapropos na ye na badire na ye banda koloba yango nde memisi ye plainte bon sikoyo na olobaka nga nde na nazali communicateur officiel il y a moi local pot on a communicateur grand communicateur bazali comprendre donc biso to zwa leçon il y a camarade Laurence Kanyuka on appelle son mbote place grand prêtre Laurence Kanyuka mbote place ozali na biso to zwa soto moni Laurence Kanyuka lobby biso pe to zuma makati biso ba communicateur à mike pour nga na misaka te na tsaka grand sondérité na communicateur il y a secteur morobo mais il y a un communicateur international officiel sera lobby biso to zu force pour to loba parce que biso neti ngane na bona na confirmer lelo ke ndeko na papi gen ngai nde na zaboye nazali makila ya FC M23 longo na ngai mikuwa na nga moi le pinière makila na okufa likolo ya AFC bar M23 na ndimi na kufa pona mboka na ngai comprendre batu o ba koya sima bana biso ba mona peke Congo ya lobby et comme appelle ba mboka mso tout monde développer en Afrique on se comprendre nga yo bundi la tribité parce que na mda ba Congo na Congo central o ba komisa nga ngolé ba besoin ngolé na za ngolé mais yepe nde ba yo ndam finga ba rwandais ngala rwandais babe aza le seul moto o ba na ko finga la ba commentaire partout quand on sala que résistant ba na bengi rwandais comprendre mais nga na yebi keza nango lelo yemo pa comme na kata lisanga ngo ayibisi bino kutuke ali a pembo nga Félix abi bon mais boyoka ke ngote bon zonga sa vidéo no mona ya ba image ngaite je préfère na liambo nga Félix tu sais que pour comment on a benga ga grand frère mais muto ya bana ko menacer les bandelia bango donc batu mo boye baza ba hypocrite même si bozo ke ne kosa Félix Tshisekedi ba yebi na kata mutu na ngomba zolia mbongo parce que eza cop na ngomba lia ba biso yo ba zo sele zina keneki Goma aye na boye ba pese 50,000 100,000 nani ayebi sini na Goma ba pesa batu mbo boso ba pese mbo yene mdo longo na Félix Tshisekedi non eza amour patriotique to kende kuna to résister to telemela likamo bango ba na telemela Kabila biso be to telemela bango ba longo parce que croyant que bango ndenge bayaki na pouvoir ndenge président Kabila na FCC ba pesa bango pouvoir on dit ba ça likama malamu le peuple d'abord au état de droit lelo wapiango et on bino bozo sala ba menace bozo sala bato ben intimidation bozo sala de parti wana état de droit wana liberté d'expression bokongi parole Kamiselo la sala bakangila epena nini donc ko lo baté donc so bato mona likambo bakangi mondo ko bushi bino banani bokamisa bato bushi tokoloba peti na suka tozoloba beta solution ngo ndekende donc ngai na ngala yebisa oke no ngai banda kala na lekaka na ba image yali na lekaka na ba tando ike bomona nga na yeba na ngate na kipe misu flou donc on a besoin manipulation et ça envoûtement ok bato belé to kina bona komba wana bali na bomambo osomba ba fistrage onde ba ka ba colère comme la biso donc biso tozo kende tozo bi manette le clair na bino boya na sima bozo manette bino ba chef a combat mais boya na no bambo faut tout na bango siko ba combattant wana nde bazala ba combattant ponga pe na combattant il y a aussi des combattants de bonne qualité bazali tout le monde na bango na ka wazo bundira pe na mboka na ye to forcer mutu aya na AFC M23 opinion mutu utika la opinion mutu tant bino moto ke lio bambo bazo pesa bino bambo bolanda fait chilom est-ce que bomona nga na bimine kana ça bino na peksa bino na bana okana la bino non il faut respecter l'opinion d'autrui muta poni kana yezate mutu mo neti neve ya papi gen donc le roi ne va papi gen aza assassin donc na fera peksa ne va papi gen na linga su papi gen te et c'est solo et c'est normal mais si ko bino ndenge nini non net babe nga na loba jamais kombo na pona na oyeba te ka lia rambo si ko yeba na miso tout le monde na mokili marqué c'était corrompu on s'en va c'était corrompu qui manipulait les gens dans le combat babe oui
po yemo ka lobi yango ke no nalia rambo a Félix Tshisekedi da lobi yango ya ba tam sur si ma colère na si ma colère ndenge nini parce que ngaso nazo kumisa papi gain obi lelo bokoza na moto exemple na koza na moto moko bo apesa nga bala e da nga neti bato ba vient nga docteur Jafar na pesa mbote place azali kolo awa toza vient nga wana akoza la ke asali mabe place moko bo nga na conscience na ko ya se vie koto no sali mabe comprendre mais na ko ya teke na ndo kumisa yeke po apesa nga mbo mais bango ya kilokoso au moins lokoso bo na mboko yo papi bato beye basala te bato bele balia ba RSA RSA pe na omuke na yebisa bango kende musala bindela mboka na omekende musala ya mona bato musuna ke kisasa ba na ko fika biso bokende musala boluka bulo rien à faire c'est ça bato bazo kisaba du soni toto ka makambo ele ka babe masombo na ambassade ba to bete mokato ba to bete nini oyo ba to bete 12 na bato ba kende nini Coupe d'Afrique na Maroc babimisa liste ye batiete baluba bazumbo ne balia yango afasha mabe nyoso na bakongole ba yebi yango te osomvan ngana na besoin te na bana obunda na ye na nini ngaka na porter plainte mais c'est Assoumani le balo yo koti avandi banengi ni ngana kuti yeti yoka ngana ye place moko bona yaki mission nga moko boye oke to biso to na to akina basango mo mabe ela biso na AFC M23 contre Tamoro Boyaki pour mon colonel Wilingoma que je respecte enfin que je respecte je suis Wilingoma aux hommes mon sango monsieur yaki mon général le sultan Makenga babomi bango baboki bango drone boy na boy aux hommes bon au début mututu il croyait que non voilà babilo connaît solo bama netika apesa solo mais tellement tenu bateau bato lokuta to tiens conséquence te comprendre nakina ba colère na zo raisonner mouvement na biso bani na ye na ngai na ye ba ndeko na to na bango to kota bo to moni l'individu babe quand to moni cet individu ngala yebi to na c'est un problème te ya bundela na Congo malgré tout asana M23 te po ba comme ça M23 so ba moni de Satan ba moni le diable OK te to ba to malamu otolingi bolamu ya peuple comprendre to li bola mo peuple to li peuple na lobi amona souveraineté na ye amona liberté na ye peuple asala peuple asala l'aise na mboka na ye ozo comprendre souci na biso zawana na mona muto obe yo woni Makenga confie général Makenga denga mona ngate mtatanga komba général Makenga na ndenga danger na ndenga mabe so tangi komba général Makenga na ndenga mabe l'homme de guerre l'homme de planification des opérations comprendre le grand lion de Saramboy. Oh, moni général Makenga kufia, oh moni Wilingo makufia. Papa, et alors muta do rappeler on est tata na bino na maman no bakufi. Comprendre? On bina ero na rage ni ozana. Et puis il fallait rappeler on ndenga bien, asa on était licho. Neta dénigrer bango. Et matsenga motema na suka motema en tout cas. Na suka motema na ebise ndeko, podo zo ba mamba boy. Oh ngala ndeko na yote nga comprendre que mutu so ndeko na yote, alo bano makambo ndengo na do faut attaquer tout de suite. En tant que lion. Yon attaquaki na ebise ke non attaquaki na boso verbalement. Ya longo place za simba na nzoto. Na mo cité na mo bali. Donc simba na nzoto en tout cas photo ndongwana. Photo ko na solo mibali. Ozo comprendre? Mais na zakina mayele ne na zoloba. Na lo simba bona na ngise ba bona pe na poids. Comprendre? Na poids pe na poso meka ko la pena mabele. Na zo ngise na kebisa ye keba trabajoyo. Tabajoyo ça na mona kende ko nga me eno na côté li. Comprendre? Si tu comprends que tant aelo ba que non là je préfère manger mbongo ya Félix Tshisekedi na biso mtozo yiba mbongo mboka biso ye ba pesa biso ndambo ba miette à place de comprendre bien Joyo a peine à coller de ndera mabe ana ntima comprendre donc Joyo ana ntima donc ngafo en tout cas ngapena na se défendre ya on est comme ndengona écoute ba maso to na bango ba saki eloko te banota la eka po so bandaki po ngani ngamuta banda ata kamera elinga muta banda ba utala ka nani abandaki po kolongona kiti na ende tiaki pana ngai yemda asko ko tala moni ke no bato basani tika ba peser likambo na saki nini na bendani na bendana ba masa to beno to kesko so ba na kana ko beta bango nyoso yango to zonga na ki deuxième tour
OK. D'ailleurs, to zongo na deuxième tout ebisé que non non za na sikoyo. Tu na langage ya qui sagesse, la langage intellectualité que ngasiko na yo bomanga nde sikoyo. Comprendre? O bomanga comme ça, le voilà bobomi mon colonel Wulingo ma bobomi mon général Sultan Makenga bomanga pe. O bomanga pe to comprendre sikoyo position na yo oza taliban, okosaka bato za combattant soki ndeni moza taliban. Ozo comprendre? Oza taliban po ba taliban ba no ba grimace ndenge wana. Mais sikoyo non on peut ça mon conseil. Papa, place Mayele no Suki, bato musu ba bandi moi je suis un mec d'ici. J'ai des potes ici, na Belgique, par-ci, par-là, na France, partout, na zana ba potes partout. Muto ko kosa na liboma. Po babe de asi to tiena na mobulu. Azana ba plainte bo be kene ba bolo ko na mabacha tout. Azana ba plainte belé za wana. Donc biso to tiena na plainte et puis mututu oya ko yana bandenga mabe brigade anticriminelle yebi bango déjà. Ba vidéo na bangana na moni ngai na osala de mission na calme mais na osala de mission na besoin de forcer muta ko taka AFC M23 za volonté ya mutu so mutu alingi ye so mutu alingi na ete taliye so mutu ba zo bundira ni ni l'autre abundira ne kana ndenge na ye eza mutu na ndenge na ye na ko yatela no forcer ba te puis na ko pesa bango conseil ba ye bango ke tangu bango biso to na obundisa régime ya nani ya le président honorable Joseph Kabila mwana mboka tanto no bunza régime to ala biso no surtout o akanga bango nani o bana nani ozo bwana et ki bana ke même tira ki sata Félix Tshisekedi la Zakari baba so yebisa biso lobike mwana Tshisekedi azoko sabino Zakari na bandele ngo Zakari baba so ayebisa biso mwana Tshisekedi azoko sabino bafuta ka 6 000 € chaque mois awa azoko sakabino koko sango lelo yango monani bao bana ko bao me mabiso na résistance loyenge. OK na kati résistante yaki pe na ba combattant o baza pena na conviction baza pena bien. Le ba finga todo ba magamo entre biso mi balé mais elle moi akoti Boketu. Akoti commandant eso. Commandant kombo ya commandant eso na Boketu eko sa ni na kati wana. Ye atikala ye moko na komba nde bomona ga wana. Yangana moni ga ke na fona ko na contact ya Talibani. Atikala ye mona komba ya na muzute. Amitu na force asiko force akenda. Bana osana ye. Asiko force abenda na ya boya ni bangamna ye. Fumwetu. Oui. Atu na bato fo populaire bato ba zoro bilele bato ba nani ba batuloko nani Francis Mokonza ba Congo batuloko ba Vermeil batuloko ba batanfo populaire ga nyoso na ba combattant musu ba Stema bana ba combattant belé Stema Njembo soda inconi c'est bien na ba Papi Volcan bon ngai na habité yeso azande ni mais ngai na mona ye pa ya ofinga ngai na kamwa ngai mais to so lo bien. Ah bon? Tant que mon aga abo so na mutu bien mais so makila ba lube gangi makile gangi. Fa ko fingo ga. Ngapa na mwana fingi ezate na fingi pa na pa ande ko congolais. Ngane na lingate bato ba ko simba na banzoto. Ya ko so manquer par na bana mikolo. Na bana na ba koli ba mbinga pele ko sakana pete. Na bana na ba gangi pele ya mboko. Boyo simba papa na bango. Papa na bango poza na nini? Azana opinion na ye. Ya lo muta lingana na Real de Madrid. Yo na opekisa bundisa yepo na nini? Akoma kama mutu ya nini ya Barcelone. Et c'est ça ya normal. Ya normal te. Donc makamanga wuti de place wana mengai na ngakuna te mais justice nda osala likambo. Oui, là c'est les gars buzz. Ça buzz te bato bumba ko tango za buzz te na kine na maîtrise. Ozo bwana. Comment bana na uta goma na comprendre que ata ko finga mutu za bien te. Ils ont armement faible, il y a faiblesse d'esprit. Alors, on a comme grand esprit. On a fait un mot tant que on a fait un mot privé. Mais on a été publiquement pour on a fait un mot mais on a qualifié comme mot so ba to balia ramboa. To balia ramboa net ngala linga net nzombo mingi. Na mungusu. Na lia rango. Comprendre? Mais si on lia ramboa, on dit qu'on lia ramboa pourquoi wanga? On lia rango donc nok malade ya mboa, tant on lia ngo on la rage. Rage ya mutu. Ozo zo pa mboa ozo mboa zo contaminé so zo le bon ba lia mi ba mino mboa ba le mboa azo fi ba pe le mais ça rage et ça maladie ba koma nango
bango ba comprendre on mona ata ba we wana o aluba ba uta ba mujima ibanini nde ba kumba na kisa ba goganga ganga pa yo malade mbot eza malade mbokas ah bon malade moi soko to lia to ba noganga bon ata meme bato ba lia ka meme trop au moins ba koma ali kokoma na fingi bato ali kokoma te ba koma ali kokoma ndeni kama ngo dazo ngano ba mais azo ngalo babongo mais ezokoma pena te donc osokoba donc nga batu wana nakotikalaka kolinga ata taliban moko te na mokili. Et puis les talibans, il faut savoir très bien que vous avez un combat dur avec les Congolais, parce que les Congolais papa yo mona on a 465 ethnies na kata République démocratique du Congo, mais bino ko ekolo mo bongo konza bato. Et puis quand on a mis les talibans, bon limisa batu ke bino boza na pouvoir. Et puis le pouvoir on va pesa bino ku ya ko pesa. Pouvoir ya ko defisa. Ba pesa bino pouvoir te peuple a élire bino te. Bino mo bono bango di koso ya Augustin Kabuya. Je ya di koso. Te na bino pour ba tu comprendre bien. Pour ba tu comprendre bien, faut na décrire na ça la description là. Asa di koso mbe ko bilali ko bilali ka le quartier vieux na pesi yo penda mes condoléances pas autant ko fela moi si. Ah OK. Ko bilali comédien wana na lingaka mingi ba vieux so robot. Vieux robot vieux na sanjili. Ya quartier 13. Donc vieux so robot na di kosi. Mais di kosi ya Augustin Kabuya. On dirait micro ba ça la balance. C'est des inouïs. Ouais, Pépé Kalé, on dirait respecter mission. On dirait tant aussi ba ça la balance. Di kosi on a lobby. Donc il y a le bana battu publiquement. Ndenge to ça boy faut mettre la Joseph Kabila maboko parce que c'est un homme sérieux, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Attention on peut ça Mabanzo, il a dit, il a fait. Ah, alors là Jean-Claude Mabanzo, il y a pas cabaret si les autres nga penare. T'es à cabaret. Comprendre? Alors sikoyo alors on a mis sur batu que ndeto za boye batali so ba ko pesa na ba pesi biso. Donc na habité so ba pesi na ba on a bande ni so ba bande ko na ya PPRD na Ezakere vote salamaki ya ba bande wa c'est que ya Ezakere ba pesa bango parce que Ezakere parce que ba ko ba non pour mettre le peuple d'abord. Non Papi Gueye bazala ko promettre le peuple d'abord. État de droit, le comment état de droit, so ba l'action comme Mosapigabo, Bazio. Parce que ça me faut senga pardon. Peuple d'abord et comment libumu d'abord. Ba master d'abord. Oui et ça qui nga soni mona moni muibi onane odire bodimu. Dieu muibi te quoi. Mais c'est attends, je vais t'expliquer. Attends, ngai so ba ngai nazo banga mutute pour le balikambo, comprendre? Là, za AFC bar M23. Tous les révolutionnaires, les révolutionnaires babanga wate. Biso babanga wate to loba auto to mona miso. Aye na mbongo e ministre o kabla bambongo na Château Rouge. Na moni bato bala. Yo to bato na bana Hollande na volonté na bango. Banga bazoka mbongo yo yibe o pesa bango. Et puis mbongo ya muke. Bato na mona ba Congolais jour et jali. Oh, azoka bambongo mu masa moko na mona ke na féliciter masa ba. Tala ba Congolais au peuple ndeni ba yola na muyibi aboy. Oh grand voleur muyibi mo boy. Vous comprenez? Mais si ko ngai comme ça ngai bango tso bazo kansa peuple alingi binote. Peuple alingi bino peuple azolo balelo langage comme na kisasa partout à trois nanga yakaka. À trois nanga yakaka po batu bazo koma tina niveau. Ndazi ministre yeso ministre ya nane ngona yeso ministre ya akomo futsa ba locataire taxe. Et le moment comme aéroport babakisaki pour go pass ba commission na taxe mais bon ma peuple yango nanobia peuple on a refuta nos taxes ba ça na société ni ba création d'emploi ni bo créer bon aram ko te kenda non aram mais mon raté bon yesu ram na ndé mususu o taxe mais non bon si ça va de mayele mais nga ba si ça mayele te nga mayele zo baksama bango bien bo tshona mutu na bino bato gouvernement wana boyeba yango ke bon mata bokita peuple wana bon mekaka ko changer ko suba comme faut pas changer constitution pourquoi parce que bango baza na mandat bango mo ba to yebisa biso ke nani le président Joseph Kabila Kabange mwana mboka ta atala ki bango abia pesi bango pouvoir ozo comprendre
mais même bato bazo biso pena susuke bango ba na mandaté bango ba komi na nani Félix aza na mandaté maza na mission bon ba congolais na création d'emploi ni obino bo créer na mboka wana ba mai ko tonde sécurité braquage ko buka banda ko bato imagine toi mutu mwa tonga ko ne pas 45 ans aboteli mwana ne wana bane bino boye bobuke na bamboka musu to monaka ozo buka wandaku bo prévoir côté mo bo tchabato mais bino lelo bato bo buki wandaku na bango bozo ke tika bo ba ke vana côté mona ba mobondo o bino mo bo créer o ba bokoni ba mobondo basali wana siko bino peuple ngo bozo mona balingi bino te donc bozo aggraver bozo accumuler quand ba motif pas peuple bozo comprendre donc soto zongi d'autre part au loba taxe ba futa po na ba société nini na ba emploi ni bo créer là bon exact donc wana mo ngoli ba sur deuxième ram na nenga position mususu bozo comprendre soto lundo loba siko makambo mususu ke to kei sikoyo bango wana comportement donc bango basolo na ba Rwandais bango basolo na ba Rwandais avant le canon na décortiquer ngo bien retourner dans le peuple na papi gen bo aliao banani bayembela le président Paul Kagame que je respecte en passant le président Paul Kagame na respecter parce que na monde ni a développer mboka na ye parce que baloba na dash moko na tata o abima na tongo ataza na musata zoke no yiba po ba ne balia na tata o azana mbongo na kata ndako azolia ye moko la ta très bien mo ba ne balata bato ba madofolo ba ne ba la nzala yo po na tata ni o azoke no yiba po ba ne balia ote atongi mboka na ye ndenga tongi Rwanda wana tongi Rwanda na mbongo wa Kongo we atobongo siko mbongo ngo bino mo bosana bosana ngo nini botonga wapi botonga nini oso comprendre bosana bozo yiba ba mbongo ba détournement de salama par ci par là et to salama sur détournement mo to salama 110 millions ba kimi nango na zone information on a mis nous tout na prochainement na oyebi so bato ozo comprendre ma passeport batu mususu awa na poto awa bazanga ba passeport bazanga na misala likola ma passeport donc ba changer passeport na tembe ozo comprendre ndeko na ngai donc to mata to kita bangonde bakende ko solola na ba Rwandais wana ne bien banani bayamba Paul Kagame na Kinshasa yo nani oboya Kagame bangote na stade de martyr bango donc bino oyo akene alobeke o akene ko tendre na Belgique akene ko tendre mais non j'ai pas des attitudes belliqueuses contre toi yete ba bakene na Rwanda asimba Paul Kagame c'est mon frère yete alors biso siko biso changer na biso bo fistrage changer biso to comprendre que AFC M23 ezali nzela ya vérité ezali nzela o balongoli bato ba masque ba faire tomber ba masque o balataki biso balongoli so bakitende ya noir AFC bar M23 tozo poussana ote Rwanda bunisaka biso mukolo nini yo mona drone yo to bwakila tala bazo bonga ba drone zo ko na ba village to bonga ba congolais FRWC wana FRWC na wazabangi oyo président banga sombi basomba epeka soki 10 ba utiliser 8 ba jouer ta mboka mote tangela ngata des avenues kaka baba des balabala FRDC ils ont déjà exact des balabala pambe exact Rwanda bunisaka biso eza Rwanda mais Rwanda bunisaka biso Rwanda bunza zo mukoni uboka ki drone te okapeka na Rwanda drone ko yaki ezate okako signer accord ya Washington na président Donald Trump pour nini na président Paul Kagame akako signer tant batombola ki ba nini wana botange longo mutu ne tefuka kite le longo mutu tefuka kombo tombola to ko tombola te botala ngo ba image za wana. Dans la période à cesser les faits dialogue de Yokana. Du coup, Yomo Lingi dialogue. Du coup, Yomo Kimi dialogue. Du coup, aujourd'hui, ça n'a pas présent son excellence, M. Joao Lourenço, vrai président d'Afrique. N'a pas si le président Joao Lourenço Mbote, n'a pas angolais, n'a pas Mbote, n'a pas commis sans angolais. Pour moi, comme la boya a sauté à ce moment, n'a pas dit oui. Ce moment, n'a pas Rwandais, n'a pas bengi no Kagame, no Paul Kagame. Vous savez quoi?
non on a biso non on a biso mais ça va pêcher on point non on a biso mettons le solo wilingoma on s'en va alors sikoyo bangonde ba négocier na makambe ah peut to moni pe monde za ya ubeba osomo na guerre ya Iran na Israël na ndenge ba bomi ba bombarder bateau ya ba américain ya Abraham Icon yango Abraham Icon ba bomi yango ba bombarder yango sikoyo yo président mamusano wa kolela lela basalinga boy sabango babima na Uvira ça le président Cordon Inanga le président de la République démocratique de Kinshasa le président de la République démocratique du Congo to comme ça le président de la République fédérale du Congo ils ont comme à Bongo ils ont pas prochainement on va expliquer qu'est-ce qui est bien au bangambo le cordon président Cordon Inanga Lobaki comprendre na expliquer avantage nango na ba inconvénient nango ozo comprendre o ndima bien nango ozo comprendre siko bango nde bazawana bakenda ko lela ba Amérique akekuti ko simbisa abrade ba minéraux na biso 99 ans pour ba pêcher ba soda ba obunde président Donald Trump non il faut bunda ko lela siko to tuna siko guerre ezabo ba Américain be bana makambo na bango baba souci na bango belele mambo ça ok lela wat allez mon homme de na rolela y aller là je n'ai pas on a béton armé oui béton dans la nuit oui béton dans la nuit bitango ruina pardon azoba mabatu na ba drone na ba village notre est kuna yo te mama na bango aloba ke na Félix bombardé est on a nyonso mais non yango do salama papa tu condition ngate non papingen condition na bike yom to ya mima condition ngaite na yebi na cause la calme te il faut parler nous avons à parler nous allons le parler on se comprend na kokota wana ça va le calme on se comprend donc exact que boko baya ko manipuler la peuple ko mvuta la peuple mo fongwama il dépêche lingi bino te ba yaki pona mabumu na bango bino bato oyo bozoya kokumisa il dépêche na yebike za nzala mtesa la bino bongo et nzala mtesa kala te vous serez libérés nous allons arriver jusqu'à Kinshasa nous allons libérer tout le territoire de la République démocratique du Congo toko libérer yango bato bozo bimana ba vidéo bokanela bato bokanza te bino ozebele tozali toza ebele so boye bokutana yo muto zo kanela sele zino o tokolia yo na yebiso za na forme eze mukomiso nga provoquer na likambo na comprendre ngo lelo ka ra provoquer pour na likambo bo yo yebi neni kaza kuna nan bayo okasi place so na yebi ndena za kuna aye bakasa na entouré na bato na biso aye bango za entouré na bato na biso tazo ba makambo wana yo kanti bato a pour yo muto a compte yo te peuple oyo zo kosa na liboma ebele ba otika na exil question na ngasi voilà question na beta biso na lisola wilingo meleka ndenge nini oyoza pena ya kati mais kana beta na biso lisola wilingo meleka ndenge nini et puis pourquoi pour ba annoncer mort na ye ezoki mota ebele pona ba annoncer pendant que rumeur qui déjà ba ko lobela Papigen bandeko nyonso to ya mokili ngaza communicateur ngaza communicateur officiel ya AFC bar M23 secteur France na pe na bakurutu na basage na bazebele on a landaka pe mibeko na bango to sala boyete to sala boy loba boy zong sabo vous comprenez kaka ba ventilier o ba taliba balingi ba menasa ba de ngona pe to na colère o meki o tie libate ponga kuna koma na bour mo fura kata mutulitoi so na kati enveloppe mona enveloppe na kati yango na bikene to mais so na kanisika loi mona na sera baissé quoi bon sikoyo question yo tuni déjà un auto bisa biso na AFC M23 toujours ka formation pardon ngari ngaso to so photo so alo pena bo donc toujours ka formation ya nini ya maîtrise ya patriotisme na défense aux comprendre na éducation moko ya maîtrise quoi omoni ngai na bakonzi na liboso na ngai na ba grand bakonzi ko banana ye moko Corneille Nanga ti ba kama ninga bien ba Bertrand Bisimwa ba Papa de Lion Kimbulungu
comprendre général Makenga général Biamungu général baza belé comprendre donc nde naza boye Mireille Wakake baza wana mama Monique mama Charlène mama Mboyo ozo comprendre tellement baza to mama Antoinette Makayabu na pesi mbote na ndeko Jean René na pesi bino mbote papa Camille bango nyonso Nico Hitler ozo comprendre bato baza ebele Gloria Davidson bato baza tellement ebele bandeko na ngai Ernest bazali donc nakoyaka te na bandeko bamna te tinga soki ndeni te donc biso bapesa biso consigne moko consigne wana eza ya AFC bar M23 eza ya balio de Sarambwe donc j'ai pas besoin na démentir likambo ya colonel Wilingoma je n'ai pas besoin na annoncer aussi on est tali bakonzi boko zela penda mokolo oyo Laurence Kanyuka kosimba bobie cordon Corneille Nanga a kosimba boazo bisabino donc ngana pena na permission te na ko bisabino ngome oyo bayeba soko yebi te tout c'est la communication communiqué officiel communication officielle tout c'est la yango on s'en comprend na basi ba komaki on déjà en tout cas so ba komi nga mutu so ba komaki on so tangi c'est bien pona yo ya na bisaka batuke na sala so ba discussion te na komaka ko yo bino bo ça va yeba nengo yebeli nga pena yeba nena yebeli te okuta na na suka makambo on s'en comprend donc Colonel Wilingoma place azali soki bino bolingi boboma na nde boboma bato comprendre boboma bino ba taliba ba kadiosha so boboma so bolingi baza bomoyi nga pena netinga na mutu na mutu ya général Sultan Makenga donc naza mutu na bango na olingaka toujours baza bomoyi donc sikoyo likambo kokamwa biso to ba bantu omoni mutu nde toza bona opesa exemple momoni ndeko na nga moko tona koyema parce que moi je suis un artiste engagé oyebi yango ndeko na biso moto na koswana ne mabe na makambo musique yawa babi ya ndonga toswana ne tofingana mpe ya badanger me mokolo akufa mawa nga na yoka oyebi yango nayoka mama na mawa ya kosakana te nayoka mama na mawa donc ngai nde naza boye nalinga mpe teke neti nde toyeba nde tozokritike incompétence ya gouvernement oyo en place qui est moto aza mokonzi nango eza Félix Tshisekedi Tshilombo mais so babi nanga baboma ye lelo aza na kolinga te très bien so babi baboma mpo eza molimo ya moto songo baboma ye so esangame so tangange baboma ye baboma na bango ye na ndenge révolution esengi comprendre na ndenge mokili esengi moto na kibomoto so bakufi ata azotala bango koyoka mpe mawa mais bato mitema baza nango bayoki colonel Wilingoma makufi bazomela ba champagne oyo kabumbu flatter oyo moyibi oyo hypocrite oyo ya gili musu tokangaka ya yebi mangaba yebisa ngai oyo no biso tolia soka ba mbongo ya sito mboka pene baby ya solo mboka pene gili ya yebisa ngati mboka pene baby ya solo na moko babeka Timothée le noir abanda ko be nga na téléphone kakala ba te Félix na baby simboka wana azu poste te ba PC poste a changer malo. Ce sont des hypocrites, mais ils ont la champagne. Ce qui paye déjà beaucoup, ce qui nous ça sont nous ça paye déjà réside des autres années. Donc PDG wana na moni ba nyama mona na Timothée le noir o za na suki ya pembe mo bazo sala émission bazo sepela bazo célébrer liwa ya mon colonel Wilingoma. Bazo sepela. O nde tozali à champagne to fongoli yango PDG mda offrir biso yango tozomela makile ya Wilingoma. Na moni Israël Mutombo nana bisa Israël Mutombo na profiter occasion mais c'est Israël Mutombo je te dis presque no salaka o kabula ba musicien o koma yo amuta fere o amuta ya falite na continue wana pona mona o ka journaliste te c'est un séparatiste c'est un tribaliste vous comprenez yebango Israël Mutombo sambela ka vina o partout de tambula okutana ngati Isaïe Mutombo sango ya bilakeli mabe ngoni jipi na ola dans la konyemba mukolo woto okutana yo na kokota na kata mvula wana naiba soko na mapumbu ya ndenge nini de mukolo wana penda donc yo na za deux fois te mais mukolo na ko diembela ma prokoto na yo yangwana.
donc Tom Sam asambelaka ndenge kaka fingi nga so muta fingi korne inanga soko fingi Jean-Marie Runiga o fingi Bertrand le cornet Bertrand Bisimwa o fingi Prince Abedi o fingi Guilhem Moukou o fingi Laurence Kanyuko o fingi De Lion o fingi Général Makenga o fingi Biamungu o fingi Gassirin ozo comprendre o fingi bandeko na biso AFC Bar M23 nyonso c'est-à-dire o fingi nga donc fona ye na yo ndenge ozoloba bongo abanda kofinga cordon banda kala Isaïe Mutombo ozala muta aner combien de fois kangisi ba Peter Tiani on a commis ba sombier ba Peter Tiani ba jouer motala boni bongamaka Mandé Sili constitutionnellement parlant Mandé Sili révolutionnellement parlant tozoko ya pe to koma na Kinshasa. Ah bon? Tozoko ya to koma na Kinshasa. Professeur Mbata, omoni Mbata. Otomona Mbata oneko beta yo ba Mbata. Na Bruxelles obikaki bino bato bozo telema to luka bata FC tala. Biso to luka sa makambo ate mama Esther la grâce na pese mbote gouve na pese mbote place ozali. Mais bandeko fais gaffe. Bossala très attention. Donc moye bango na makambo etali le colonel Willy Ngoma na nebela olobate pour na souci. Ce n'est pas le moment. Bossa la fête bo mela ba champagne. Mukobo aussi sa fête na bino. Biso to banda wana. OK. De là on a le bayangwana. Voilà, alors toi pour tout ce qui ça le lot AFCM 23 proposition de amis pour tout qui ne peut aussi ça la mission déjà. Proposition par rapport à la bino amis boza wapi bozo kende wapi na ministre. Papi gani ngai nde na zaboye. Position na chose à vengeance. Position na biso eza vengeance. Faut te venger liwa ya colonel Olingoma. Si seulement si c'est vrai il est là. S'il n'est pas là. Vous avez compris ce que je viens de dire. On comprend. Donc si seulement si s'il est là. Hein? S'il est là. Si au cas contraire par la volonté des talibans, de Kanyosha, la volonté de Balouba, il y aura une chasse. Vous comprenez? Il y aura une chasse et il y aura une vengeance. Vengeance, c'est que vous avez danger. Bato bozo loba ne batinda ne bo loba na l'écran. Bon continuer ko loba tina shuka mukili. Nous to changer té. Biso zaki envoûtement na manipulation AFC Bar M23 ko saki biso. Ba kitende rouge, ba bandeau rouge, ba masque. Tu comprends bato ba envoûta biso on to zaboy. Et puis na ça vient na moko. Moni vie. Sozo benga moto bise sango wana kwa tsato ko changer nga vie comment un infiltré ko yebiso makamuna nga o nga banga ba boma nga bo na bo balimbisa nga bona vie so ta l'émission na lo bana yo c'est lui qui s'est piqué connaît l'affaire. Moi je suis de live c'est Bar M23 tili wana ngai nga na yebisi ya mutu alinga bebisa vie na ende to bebisi dia babe comprendre pour babe to koti se lié babiloko partout et koti partout babe vous comprenez donc position na biso to ko pesa ngote position na biso ça bomela masanga bo fêter pour na liwa ya moto être humain o nzamba sala bantu o nzamba sala motema ngali papi ge na kofinga na bana ko sepela bien ennemi mo ya papi ge na kofinga na bana ko sepela na ko sepela te bo sala fête bo lia bambo ndebo mesala ko lia bambo na 10e rue bo lia bambo et le bana président François Mboukou na papa na Kacharel place bazali na Goma maman Fifi papa Misi na pesi bino mbote Marc Aigle numérique na kata AFC Bar M23 le président Henri Magie na pesi mbote place ozali parce que yo pendant ngo zabo et pendant donc na été côté ba tsoba na poto ba lela mabe tous les mecs et les meufs ici ils t'adorent oza pendant donc mutu moko oza lolenge moto to mona ke oza angelu ya nzambe oza comprendre to pesi moto na tonton Yannick
topesi mbote na afande donc toana mingi te koloba tolobi ke bomela champagne bofete bosala feti bolemba te bosilisa moko bosilisa oyebisa biso tobanda feti nana loba yango wana. Merci Zalaki Bongo, c'est les innomés ici. Tu as je crois que Mikolo, tu as l'émission la biso, bon, il aura vraiment eu une boye. Le ça émission la biso, bon, c'est les innomés. Merci Bandeko Bonandi biso. Ah, tu as propos tenus et engagera toujours au terme. Les propos tenus, ça n'engage que moi dans cette émission. Voilà. Et moi, je parle au nom de mes chefs. Je parle au nom du peuple et au nom de la République fédérale du Congo. Donc, nous sommes allés le président Corneille Nanga, le cordon aigle, nous avons allé du Mamnazoloba. Aïe Mamnazoloba, aïe bi au petit naïe, papa de Lyon, bangonio surtout, aïe bi au naoloba. Voilà. Le cordon Berthe Bissi, moi, n'a pas de de place aux Ali, bandero misusu, la haute bakomba bandero surtout awate. Mais, il nous fait la force et puis j'appelle à la jeunesse, bino no tout ba congolais. Mutu moko yaki po akotika ba congolais mususu ya mauvaise qualité balia ka mbongo bino bovandi bozotala eza pona mbongo te eza pona mura mboka na yo yaka boya ko adhérer to comme déjà ebélé mais boya ko adhérer j'appelle les mecs et les mecs d'ici et le gars na pesi mbote place aux Ali boya ebélé je salue encore pour une fois Check Fou je salue encore le Super Noël Maître Super Noël Bako de Repesama, Maître Patron, on a pêché un mot de place aux Ali. Maître Cobra, on a pêché un mot de place aux Ali. Voilà, Baba Ndekona, on a Zotanga. Bombe, voilà, ça c'est le Zotanga, Bobo, comme si Baba M23. Mais, Bazaba Namboka, Baba Congolais, Balinimboke qui est Liboso, Boya Bokutana, et on a eu Sibinoke, AFC Bar M23, viva! Ndeko Mouchi, on a pêché un mot de AFC Bar M23, viva! 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 Nous allons arriver jusqu'à Kinshasa. Attendons-nous. Mukolo Morazo le la Kalate. Mukolo Moko Bazo Kundae. Voilà, merci. Ingeta. Merci la Mandeko Bolandi. Bisous, Zalaki, c'est les innomés d'ici. Tokutani, Mbalasimo. Allez, bye bye. Toujours vie. Vie en moi. Tu as pleuré ça qui et 25 kilos. Tu de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a orphelinat. Tout petit cabinet, tout petit que là, on a tout ça orphelinat. Toujours tout le de la vie, on a chose à vie à battre. Toujours le de la toujours vie. Petit bateau bimisa, on va plat. Soso kita, soso akarte kita. Les gars, le dollar de la vie, toujours en forme.
Na retour na moi 2 mituna ba. Tuna ba osimbi ka mikro. Ko zone mama mingi. Mais maman mbote. Mbote papa na ngai. Ngai na ngai ndeko Papi Gen. Na yaki pe pona sala moi action ndenge zalaka. Alors, awe le ka ndenge ni. Vous travaillez ndenge ni normalement. Awa na biso ezali orphelinat. Orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola. Babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato boni komite. Ndenge wana bazotanga pe na bato boni komite. Nanga bato motema leo kututisa mayo. Ndenge wana. OK. Siko bozwa bango bozwa bana on est dans la balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté ni bozala nango oyo bokutana nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato et soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyeba osoki mama zwa boye opesa batravailleur nde tozombipe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndeni tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi poto gagné ta moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na ofina na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci komona bino mpe koyamba bino na nkombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango te
na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na basala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazala kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe batiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele so baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana tolo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place balongo kobanda na bana balokatere bo na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosala moko kitoko na ndenge mpe ayabi biso mpe efana asombela esika atoka nde asombelaki ngai ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesi ngai kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oto mawa bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzami mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabenga bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga
babima baya déjà na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana 5 oui na balisa pe ok na balisa pe musa uti kobota après une semaine apesi kombo na ngai oyo nazaka bagi monike apesi na pe bagi monike. Ah, félicitations. Merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 hein 96 oyo naza na bango nde bana babimaka badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano te kosalanga batangaka difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde na pungulu place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sans desir luka mbongo kofuta sans desir luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi ata koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka okanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badifficulté soko nda bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakomi malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni le souci na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma mpe bato oyo bakokosunga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango
nde nazalaka na susi nalelaka mingi mpona nzambe eza na sukanga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bana mpo ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezala mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe molinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakoki mokoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarte bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuvuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bamboula Boni aux A. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez la jambe à Bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi alo bazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment on est? Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Vous mettez hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous bunda peur? Hein? Hein? Faut nous bunda Lina. Vous bunda Lina? Vous bunda Lina baninga, hein? Vous sambelaka? Ok, websa nzambe nini pona vina websa nzambe nini? Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sapriana. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.